soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. La mort a encore frappé le milieu du théâtre de chez nous. Après Mélodie, voici maintenant la comédienne Tania Rose Zola. Tania Rose Zola a koufi. Epesi pasi bandeko. Vraiment na milieu oyo soki bazo continuer okufa kaka boye. Ezali concrétisation ya prophétie oyo prophète Ezekiel Bishima pesaki to ezali ndenge mususu. Tolali tolamuki na tongo toyoki susango ya mawa ebeti kake na matoi. Nanu kutu bakundi Mélodie te tala Tania Zola Rose akufi lisusu. Kasi Tania Rose Zola akufi ndenge nini? Azalaki na zemi, toyebi azalaki na zemi ake kobota après maternité na ye akufi. Tania Zola Rose akufi après kobota. Kasi eloko nini esali ke Tania Zola artiste comédien pe munene ayebani akufa. Nous allons vous dire ça après juste ceci. Nous profitons de l'occasion pour vous dire abonnez-vous massivement. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Radio Lokole TV balobi ngai mo déjà na fanatique na déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende. En tout cas bolanda landa ngo mingi ko awa banti valeur ezala raté. Parole de parfum d'hiver nandi mangana moi passé son andimi donc c'est formidable. Check. Ouais, balobi bana monde entier ba fanatique tout la maison mère. Vous ça pas comme les autres inongo balobi tout bossa nanté ko s'abonner na page na biso. Il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makambo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques à maison mère, tous les fanatiques à Inongo, avec Fiston Pelende. World de toujours. Tous s'abonner, tous avoir vraie info de la maison mère. En direct de Djobo, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout ya wenge muzika bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda o yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda losako e mwasi alipeka sola za la kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village ya iso likamboza na mboka baole lisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique ya na Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjo. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso ndenge na lobina ebandeli kuna tofandi tolamuki na tongo kake beti lisusu banda lobi artiste comédienne mususu akufi Mélodie auti kotika biso a 48 heures kaka corps tonzoto ya Mélodie ezali na morgue nanu kutu babimisi programme babsekite tala artiste comédienne mususu akufi Tania Rose Zola a joué pe na ba pièce belé asala ba nzondinge belé soko lingo mona Tania Rose Zola asala ba pièce to ba nzondingi lokola ba ewabora azalaki ba fashion azalaki ba théâtre lokola esobolo azalaki epi ebele asala ebele Tania Rose Zola à part ba nzondingi wana ye abandaki bongo ko évoluer na groupe Kin Malebo
Il y a président Marcelo Titi Kalou. Donc, groupe Kin Malebo, il y a président Marcelo Titi Kalou, bazali na matanga, ba oti ko perdre artiste na bango, moko ya ba artiste munene, Tania Zola Marcelo Oyo, a joué qui pe Nzonding, a sala ba théâtre belé, na ba Franco Luambo, Gianni Fay, a sala na ba 2 minutes, a sala na ba Sida Bilele, a sala na ba artiste et belé. Donc, bozo mon atani na yewana to tamo extrait bon na mo extrait bozo mon extrait bozo mon edo de kawana o muto ati jaune wana o ati jaune yewana ne Tania Rose Zola à l'époque azalaki na nzoto mikie mais sika boye ye akoli akomi mwa munene et pesi pasi bandeko ndenge tolobaki kuna est-ce que artiste comédien ezaka ka concrétisation ya prophétie oyo prophète Ézéchiel Bishima mon pépé alobaki ratakate apesaka to se rappeler na ba mois passé prophète Ézéchiel alobaki azoko mona na ebité ye peso katalaki na écran prophétique to ndenge nini ke année 2021 à 2022 ba artiste comédien ba kolanda na lokola mbula ba kokufa ebele akendaki kutu pona koloba de ba kokufa balanda na après un jour to mona ki moko akufaki to ko mona moko akufaki et puis to ko mona elanda ki série ya ba décès ya ba artiste heureusement ba artiste mususu ba échappa ki na prophétie o ba yaki na Afrique du Sud ba sonaki bango ba zongaki mais ka sikawa to mona vague yango ezongi lisusu est-ce que il faut ko sala kaka ndenga lobaka ke ba luka ye kaka assemblée bango to ba sala ba cérémonie ya nini mais c'est quelque chose à prendre aussi en considération on ne sait pas parce que prophétie entre parenthèses ya nzamba boya kate pour ekomi lokola soki ndenge nini. Artiste comédienne Tania Rose a kufindenge nini. Ye toyebi que comme jeune fille tout azalaki na copain na ye balé ko vivre, il s'est fait que azwa ki zemi. Tanga azwi zemi bozo mona ina zemi ba photo yiko défilé wana. Zemi ekola ki na ngope normal 9 mois Tania azalaki na ye en bonne santé. Tangu zemi na ye ekomi à terme, Tania il faut kende ko bota a kepi kaka na hôpital moko ya place ba kenik na bango wana ba botisi ye quelque temps après ba Tania boti quelque temps après ba lobi bandi ko saigner tanga bandi ko saigner wana na ebite nde bino baka soki placenta ba longola ki yango bien te wana ba maman nde ba koyeba na ba dokotolo o babisa ba botisa batu na ba femme sage quelque temps makile bandi ko mebele et puis Tania Zola Rose akufi asikombe kaka boyi tango ya akufi elekaki atakutu 30 minutes bébé na yepe aboti akufi est-ce que ezali kaka circonstance sur quelque chose cloche là-bas bon tous on na ndenge ya circonstance pa isala makalango to mona ka ebele misusu kutu mama avant bota aboti morne do mwana sa kufa na lebungu abimisie mama abiki musupe o mona mama akufi mwana abiki mususu pe ezalaka mona papa mama akufi mwana pe akufi ka lokola ya Tania na biso Rose artiste comédienne munene pesi pasi vraiment Tania accueilli à l'âge de fleurs et pesi pasi ndeko moka bengi ngai ayebisi ngai mais comment est-ce que nazo komona lokola ba artiste comédien ba ali ko kufa belé to ba artiste na ebise te ndeko ba artiste comédien bali ko kufa ebele te zaka non pona bango ba yebani batu bazali ko kufa nde belé mais moi différence zali pona bango ba yebani to kansondire batu ko kufa ebele ke batu mususu eza pasi obo mesano bandeko to tika ki likambo ndengo ate na butu to peut faire to benga o ya toujours actif to ngana benga kaye aza présent dans ma situation nyonso tu ya bibengaka Luambo Franco Gianni Fay ya Fay ya la brine elle a munene que je salue en passant la brine mbote na yo posa na matanga la brine pour mélodie pena pirione na yo qui paraît c'est que bien et puis si Gianni passi a lobby le susu Gianni Fay a expliqué biso stanga oki sango azanga kite to benga kiye toyoka makambo o Gianni alobi Gianni Fay Luambo et pesi epe pasi ya zanga kamaloba te na ebite
pona kilwambo kaka soka artiste akufi to ndenge nini tokotikela bino boyoka nanu Johnny Faye esalaki ye ndenge nini ayokaki nini tanga ayoki liwa ya Zola Rose Tania akufi epesi pasi toyoka Johnny Faye. Bonsoir les Pelenda, vraiment merci la question. Donc on est dans sa dévotion on a beaucoup pour ça la passer. Tout perdre de éléments makasimi balé. Le but de perdre qui mélodie ba diamant. Korzana na morgue mais tout sous sango la tongo lelo que Tania la Rose Zola et puis de Tikabiso na tongo ya botaki et puis les rasubota ndika izalaka makila tina ndika ay ba faiblesse saki ay okufa atiki biso pe lelo kaka na tongo. Donc bato bazo bi ba koyiba informate bata ba théâtre to shwana ipe na kwa théâtre kola yo abora ya producteur titikalo yo abora azanakati bata lokola théâtre ya fashion azanakati alati single bleu ya jaune bon na single mutum film alati single jaune ba jouer de Londres ba de Londres bazalaki Irene Kidia bazalaki yi mélodie azabe na kati wana ya théâtre ngo na Tania bon na Tania ti single jaune on les Tania aboti ya kufina mwana donc nzamba lola vraiment ya mbamoli mona bango na kimia to ebiteni lezo ekomela ba théâtre donc tout la nyonso ya kolobana zomo ya kokamba kolobate to tika nyonso na nzambe vraiment nzambe mo kayebi apesa ba famille bango kimia bango ba précéder biso eza tourna bango dikamute biso speto ya kansela biso nyonso mais bango ba précéder biso courage na ba famille bango famille Mélodie famille Tania Rose Zola donc bato ba ibiti batana batete on le biana. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà ezalaki bongo Johnny Faye Luambo Franco ya batama boke apesi message na ye yazanga katete kana féliciter moi mobali oyo chaque fois qu'il y a un problème il y a décès il a toujours parole atola que ça vraiment kazali Luambo. Merci Abino, merci Nayo Johnny Faye ya Faye ya Ella Munene la Brine on est ensemble. Tania la Rose Zola akufi ba o ba ebiete toujours répéter kende beta na YouTube asala ba théâtre lokola ba ewabora asala ba théâtre lokola ba isobolo asala ba théâtre lokola ba fashion asala ba théâtre belé asala ki bongo na kin malebo bo mine bo ebi makambonga ba théâtre nde ezalaka na ba icon musu pena donc yesoka bandi gaza nyama yebani ba moko musuba alaka malembe tia ko yakoyeba na ça dépend quand ndeki yo kende ba catégorie na yo mais na kada ndeko na biso Tania oui c'est vrai que bando kebele ba yebiete mais bande ko ça théâtre akufi epesi pasi et surtout à la pasi epesami ndeko ke kobota oli ata mwana tikala batela ka souvenir pour les autres komona mélodie à travers mwana na ye pour mélodie atiki mwana mais Tania siko ke kobota akei aboti na ye malamu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne comprends pas ça. Oh, ma kile, bandiko bimezo stopete. Moi, attention, bandiko quitte. Est-ce que abota qui se reste à savoir? L'hôpital, il y a mounene. To ba dispensaire ra oyo. Parce que tout le monde a mingi, au monde a père moko. Nde comme ben si docteur, tas infirmier. Toi, ebika koboti ça. Ba promesse à lebele. Mais toi, qui c'est moutou moko te liwa, ça nango liwa. Liwa ça pour tout le monde. Mouta koufi. Toi qui sera mingi badouté mais ça normal. Tania atiki biso akei Tania Zola la Rose comédienne munene akei. Oui, c'est vrai que tout le monde a kotika descendance dans mukili. Alinga sala yango atika photocopie na yi ata zate un jour ba mona ke Tania azala ya kufa il n'a pas pu volonté ya Nzambe salami. Volonté ya Nzambe. Ya fa ya lobiguna kaka nena bagi liboso elo a éviter le renézo comme la ba comédien te ça kaka normal ba comédien baza bato mutu senga rabotama à vivre et puis à kufi circonstance ni muta kufa to kumisa kaka Nzambe ya kufi sali ke fala kufa na ye na kobota eza normal to polémique yango te ndenge to komona matanga
ya Mélodie comme polémique akufi na nini nani pa akufi te bande ko to lukaka kimia soki ndeko akufi akufi soki ndeko akufi akufi soki eza makambo ya famille etali bango na niveau ya biso bapandi sango na ba artiste soki ndeko akei eza na kaka normal. Alors nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances les plus sincères à la famille de l'illustre disparu, mais aussi à la famille de tous les comédiens. Nos condoléances les plus sincères et puis si passe en tout cas. Ce qui information sur les allées bande kotoko zonga pour te passer sur information à Tania, mais pour l'instant retenez que Tania Rose Zola a koufi. Je répète, ce que nous avons les cas dans le théâtre, bêta dans le théâtre, le cas dans fashion, bêta dans le théâtre, le cas dans sobolo, et wabora au commun naie. Na excepté tout le monde a dit jaune wana à l'époque attaqué cinglé. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Nous allons vous retrouver encore prochainement. Donc, partagez message, partagez. Naebi que tous les gens sont emportés pour la liwa ya Badiama. Akei Mélodie, mais vous voyez que 48 heures de quitté. Rose Tania Zolape Akoufi. Tosugi Awalelo. Merci et à la prochaine. Chap chap. Et tchara. La nuit du Festimas à Kinshasa est une véritable ligne droite que vient d'emprunter la marche vers le grand rendez-vous du Festival international de Masimanimba, Festimas Ngometu, qui se tiendra du 6 au 9 juillet dans la grande cité de Masimanimba, dans la province du Kwilu. Par cette activité, les organisateurs ont ainsi voulu annoncer les grandes couleurs de cet événement qui va marquer la célébration du centenaire de ces territoires. Dans un décor aux couleurs, Festimas aménagé pour la circonstance, quelques temps forts à retenir. L'adresse du congrès Massimonde, patron de l'initiative par le biais de sa deuxième vice-présidente Mose Kanankwaya, qui est revenu sur les objectifs de cette grande organisation non gouvernementale avec son créneau principal basé sur le développement intégral de Masimanimba par la recherche de l'unité de sa population. Le directeur général de Festimas, Armand Bouka, a quant à lui lancé un appel à tout le monde pour un lobbying en vue de la réussite de la célébration du centenaire qui pointe déjà à l'horizon. L'autre temps fort de la nuit du Festimas, c'est aussi le message visioconférence depuis Jérusalem en Israël de l'ambassadrice de bonne volonté auprès du monde chrétien, Deborah Vora, marraine de la première édition du Festival international de Masimanimba, qui sait par son mot en anglais, pour y interpréter, dit être honoré du choix porté sur sa personne et a promis de faire de tout son mieux pour accompagner, selon ses capacités, le congrès Massimonde à atteindre ses objectifs. Shalom, dear friends from Masimanimba. I'm talking to you from Jerusalem, from the Holy Land, from Israel. I'm very honored that you elected me to be some leader of your community to help you to develop the area and help you to grow and be strong. I will help you as much as I can in my position in Israel, and I'm sure that you will have a great success. Thank you very much, and shalom from Jerusalem. Avec une ambiance tenue tour à tour par la capoeira, le ballet Chilongeludar, Marabout Théâtre, défilé Miss qui a consacré le lancement casting Miss Festimas qui devra élire la Miss Festimas et les artistes musiciens venus de Masimanimba ont bouclé la boucle. Rendez-vous donc pris pour les 6. Bruno Mars. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la peignoir. Dans les papas, la bonne sur ma ville et a dit non tout. Une famille. Déjà c'est le bâtiment. Une famille, on a signé une c'est une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, on a été, on a ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux oser la petite, on relax, quoi.
Voilà. Nous sommes une famille. Couture est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer à moi. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la même tête. Comme on m'a dit, les bêtements en bout là. Moi, ça a mis accompagné quoi. Moi, chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis papa. Oyo jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de moi. Une famille. Chaque Oyo. Moni. Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail